Merci na bino so bozuli bakuli ya kolanda biso lelo yo biso banani émission Bonzambe. Émission Bonzambe c'est esika o biso to salaka mosala nzambe autrement. To kozala na ba église te, to ko sala l'évangélisation te, mais à travers émission oyo bino nyos bozuli bakuli ya kolanda yango beaucoup découvrir ba pasteur o to monaka o pasteur Kingandi, pasteur Eric, pasteur François, o moneka pasteur lelo mais vie na yeza aki ndenge nini. À travers cette émission, je vous assure que vous avez cité ezali biso doit une innovation hein quand une Kinshasa na biso quand une news biso doit une innovation te une émission pour découvrir ba vie ya ba serviteur de Dieu lelo yo nazali na moko ba prophète beaucoup découvrir azali boso na ngai ndeko mbote bali kolanda yo ba kombo nga na yebi kombo na yo poto yeba nto solara déjà mais ba bazali kolanda yo ba fidèle ba kombo nani pe ozali moto ya nzambe ya église nini. Merci. Kombo nanga ezali Eric Lakwetu, nazali prophète na église Arche d'Alliance de la Montagne. Ah, prophète Eric. Tuzana esengo mingi ya koyamba yo na émission na biso Bonzambe. Merci. Onga mona mbenga ka serviteur de Dieu parce que non servi nzambe autrement. Ndeko prophète Eric Lakwetu toyambio malamu est-ce que roko betela bana nzambe lisolo ubanda makambo ya nzambe nini pe nini epusa yo okota na makambo ya nzambe. Histoire za mulai makasi vraiment oyo soki na expliquer yango et aussi la te ozana temps biso te pisa temps oyo kozala important. Oui toloba essentiel pour peuple de Dieu bakoka ko se ressaisir. Oui tobani makambo nzambe mwakala. Oui tobani makambo nzambe mwakala toleki na ba étape ebele vraiment o tokoki koleka ti tokoma oyo toza lelo. Oui alors kokoma oyo toza lelo ezali pe mbuma ya mokolo moko te. Vraiment eza mbuma oyo ezwi bambula na bambula. Kokoma mosali ya nzambe eza eloko oyo tokomi te me tozalaki yango uta na ebandeli. Expliquez biso na bozaki yango uta ebandeli ndenge nini parce que yo botami na mama banzelo tambulaki no biso pour ça peut-être toyoka no obandaka makambo nzambe na ane nini yango nali na expliquer tolongola quand même moi ignorance oyo ezalaka. Lelo bato bazokoma akomi mosali ya nzambe po asalaki théologie akomi mosali ya nzambe suite eloko moko songolo. Mosali ya nzambe aza lokola moto bazobenga héritier. Héritier uta libumwa mama abotamaka déjà héritier. Tangu oyo akomaka na âge oyo esengeli, c'est-à-dire l'âge de la maturité, bazwi ki responsabilité na ye bapesi ye yango. Yango nalobi ke tozalaki yango mais tolataki manto yango te po tango ekokaki te. Tango ngonga ekokaki nde siko esengelaki tolata manto wana. Mais avant kolata manto toleki na banzela. Voilà. Soki nalobi napesa témoignage na ngai eza mwa makasi pe eza munene. Avant ngana koma mosala nzambe tonalata manto ya kibonzambe nazalaki na vie oyo ezalaki vie ya malamu te. Tango tozokola na baninga ngai nabandaki ko jouer rôle ya ko déranger nde basali ya nzambe. Wow. Alors ndenge tomonaka basali ya nzambe bazoteya na l'église nga nazalaki à côté kozwa mabanga kobamba bango. Oh là là. Kosala makelele de manière à ce que et déranger bango basambela. Wana na neni l'homme de Dieu. Wana tango tozokola ba âge ya ba 17 ans, 18 ans tozokende po tokende za diplôme. Oui. Non seulement ça, bandeko basalaka chant du coq, c'est-à-dire bagangaka na tongo. Oui. Na cri de réveil po balamusa bato na makambo nzambe. Nga nazalaki mutoyo na bandeko lamukaki pe na tongo wana po natindela bango bambwa de manière à ce que balanda bango po empêcher bango kaka basala musala nzambe te. Oh là là. En sorte abandaki kondimate que Dieu existe. Ane kondimate Dieu existe
po na nde koloba nzambe azalaka na ye te oyo tosala yango nde eza vi na biso. Alors nasukaki na niveau wana te, nakotaki lisusu na niveau oyo ezalaki ya kokota ti na kati église lokola chrétien lokola moto aye kosambela. Mais objectif majeur nanga ezalaki pena kosambela te, ezalaki ke na banda kolinga baser o baza na église na bando bimala. Donc c'était juste pour déstabiliser l'église, pour déstabiliser l'œuvre de Dieu. C'était ça oyo ezalaki vi nanga. Alors ndenge na bandaki ko évoluer à un certain niveau, nzambe abandaki ko rappeler nga esengeli nga na salela ye. Nzambe rappelaki yo ndenge nini pour bis photo comme passer ça ezana bande comme ça souper nzambe aza ko benga bon mais ba yebiti parce que ndenge nini nzambe abengaki yo. Ngai nzambe alobeli nga à 3 reprises na bandoto. Pour la première fois na lali na loti na ndoto moto ayebisanga ke yo soki vi na yo ebongi te ndoki eza yo moko. Natuni mutu wana qu'est-ce qu'il faut pour vi na nga ebonga, ayebisi nga esengeli osalela nzambe. Alors ndoto wana est répété à 3 reprises. À la 3e reprise nakokaki ko se ressaisir te nde nayaki kokende église. Mais lokola nazalaki déjà na pensée ezalaki ya mabe, bien que nakendaki église ya liboso okendaki ntango olotaki 3e ndoto ezalaki église ya liboso nakendaki kosambela na église CEP, Centre évangélique la prospérité. ezalaki na commune nini? Eza na commune na Masina, ezalaki juste na avenue Twana, bien que œuvre ngo lelo ezalaka susté. Église ya liboso o nakendaka ezalaki yango wana. Tango nake kuna nakei po nasala ba désordre nanga ndenge oyo nakokaki kokanisa. Tango na longwe na CEP nazongaki pa na biso parce que nga papa za témoin de Jéhovah et salaki ke na banda kokende na ba témoin de Jéhovah. Mais bien que na ne kokende pa témoin de Jéhovah esimbaki pena te. Donc nazalaki convaincu te. Nazokende po papa zotindika nga mais motema nanga etutisamaki te po ebane ko sepela te. À un certain niveau et salaki ke na koka kokende lisusu te. Akoma ko vanda nga na ndako. Tango nazo vanda na ndako papa na biso akende bakendaka etiti na bango ntango aye kozonga liteya o bateyaki bango ayebisi nga eloko moko oyo efrapanga ti lelo. Ayebisi nga bateyi biso liteya balobi bino bato bolingi kosambela te boza lokola babourwete. Voilà. Bourwete natuni bourwete na ndenge nini? Abi c'est-à-dire bino boza bato soki batindiki yo okei. Ceux batiki yo wana bakoya kokutoka esika wana. Vraiment. Nayebisaki ye papa ozo comprendre sans makambo ozoloba te. Nga naza mutu naza bourwete te. Habite oza bourwete. Ne tobetaki mwa tembe, nayebisi ye lokola nga naza bourwete, c'est que otindika nga na okende lisusu te. Depuis ce jour-là, ne nalongwaka na lisanga ya ba témoin de Jéhovah. Wana neni ndeko Eric. Wana susté umeli. Et umeli ekoki kozala déjà na bane 99 ou bien 2000. Oui. À partir ya wana nde sikoyo natikaki pe lisanga ba témoin de Jéhovah vandaki na nga na ndako akoma ekobisanga na kende ngana ezaki nga naza bourwete. Alors na lolenge wana totikalaki koyokana te. Lokola totikalaki koyokana te nde nayaki kozwa ekateli nakende kosambela na église de réveil. Tango na bandi kokende na église de réveil na lolenge osiko nzambe penda bandaki kosenge pa na ngai, c'est par là le combat et à vite ya ministère et bandaki. Parce que premier combat et bandi na kati ya libota nanga. Tango na bandi kokende na église de réveil, papa na biso ye moko ayebisi ngai yo soki okebisika ozokende kuna c'est que oza lisusu mwana na ndako na ngai te. Et ami balé esengeli nazwile o préavis okoka kobima otika ndako. Préavis bazwelaka locataire. Nga naza mwana. Et en plus na futelaka te na kati ya ndako na yo. Comment ozwilanga préavis? Singa donc soki okenzela wana c'est que nga na otoka. Ozaki obligé ki na témoin de Jéhovah parce que papa a obligé ki parce que yem tande ko. Oui, papa a obligé ki nga. Mais à un certain niveau nga na boyaki parce que papa na âge o nga na komaki nango akokaki lisusu te ko s'imposer likolo na ngai
parce que nakomaki déjà majeur. J'étais le seul responsable ya vie na ngai. Na kobeba na koboma. Alors likambo wana lokola toyokanaki penate azwaki yango amimaki yango na ensemble et pas ya bankulu to banaye kokambalisanga tant bavandelaki yango bapesenga raison babi effectivement moi naza na raison na âge oyo akomi nango aza libre ya opona nzela, c'est-à-dire nakobika nakokufa na ye etali ye moko yango nde epesaki nga accès nakota na nzela ya réveil na banda kosambela nzambe. Donc obanda kosambela nzambe depuis 2000, depuis année 2000 na banda kosambela nzambe. Non, au bongwani quoi, au tiki bonzambe tu ozui conscience ki bonzambe na. Na zui conscience ya bonzambe na année 2003. Conscience wana, c'est-à-dire to bandaki kotangisa na camarade moko. Camarade wana zaki déjà serviteur de Dieu évangéliste. Mais nga zalaki na nous païen pour na nena na zuna nous baptême te. Tant to tangisa, alors ne zaka ba débat contradictoire. To discuta ki na ye ayebisi nga ki nga naza mosali ya nzambe nga pe na biseki nga pe naza mosali ya nzambe. Oh siko ki mosali ya nzambe ngo yo okenda prière te ozala toujours na ndako ki mosali ya nzambe ngo zapi yebisi nga na te ya kaso ye na église omona se yo te ya nga na te ya déjà makasi koleka yo siko débat wana o tosaki biso mibale esengelaki ye approuver nga ngai pe na prouver. Or, le bien-aimé, tant au ça la débat, bien qu'il était l'homme de Dieu, mais Azala qui suspendi une église, abandonné qu'au travail. Alors, nakati ya débat na biso, ils ont dirait, nzambe otambu sabiso mbale d'une manière à l'ignorance. Alors, et ça qui que, ngai naya na makamwa nzambe, yepe azonga na makamwa nzambe. Parce que suspension ba pesa qui est assez révolté qui abandonné pe suko ki église. Alors, nakati ya débat na, nesinge bon, pour totalisa ki mosala nzambe na biso, yo il faut tokende ka na église o biso mibale tokosambela yo lakisanga lolenge oteyaka nga pena lakisa lolenge na teyaka. OK. Ndesiko tozwaki décision tozonga na église eska père spirituel nazalaki. Tango to ye asololi na pasteur a levé suspension bazongisi na mosala nzambe. Nga siko na ye bien que na ye na makamwa nzambe naza baptisé te na yebi pe makamwa nzambe te il faut ba apprendre ngai. Oui. C'est par là qu'on est dans qui canal ya okota na makamwa nzambe. C'était juste ça. Donc bandaki ni makamwa nzambe na 2003. Na 2003. Donc na occasion ya débat na ndeko nde pusaki okoma osela nzambe. Mais na depuis okoma osela nzambe. Ba difficulté nini o kutana na début wana parce na début wana to za koyeba ozaki nonu mwandambu ya païen mwandambu ki bonzambe. Tantôt plus tôt. Oui, tant on a na makamwa nzambe na yaki makamwa nzambe ndenge batu bayaka te. Na yaki makamwa nzambe, c'est-à-dire na kota ki mbala moko. Parce que na yaki n'esprit ya concurrence. Na ndeko to yaki na yewana. Na ye te pona sala vanti na ye pona la ki sait de quoi je suis capable. Vraiment. Tant on na makamwa nzambe na umela te na makamwa nzambe. Tant on a na makamwa nzambe na sali 6 mois je crois. Na eu baptême. Tant na eu baptême na 6 mois, 2 semaines na bandi côté ya malamoko. Alors tant na bandi côté ce sont des choses que je ne peux jamais expliquer. Pour vitesse on nzamba memanga elekela na bateau na kuta elekela na mokambi na ngai. Donc ezelo moboye na ba nzamba bomba kyango na kati na nga abane kozela nga na ya po abimisa yango. Donc c'était ça. Donc ba surnaturel. Abane ko isa bateau Koko isana no batute lolenge ya kolinga nzambe pe kosalela nzambe zaki différent, c'est-à-dire koya na ngai eza lokola to bakisi souffle mususu to bakisi pas mususu ya sika donc vitesse wana to augmenter dimension ya vitesse bisiko bandeko basuka ki bisiko makambo kangama ki tango biso toye nde to bandi komemango lolenge mususu wana bozali kolanda témoignage to histoire ya prophète Eric Oyo Azali Mosali il y a église Arche d'Alliance Arche d'Alliance donc aliko pesa aliko bet la biso histoire na ye lo lenge nini akutana ki bonzambe tuzali kolanda yango sûrement maintenant siko to comme na phase ya kotuna ba difficulté ni okutana nango na ministère oyo pe ozali ko pesa bandeko bazali ko yana sima bino conseil bo banda otamba lo lenge nini po ba surmonter ba obstacle obino okutana ki bonzambe. Merci.
avant tobeta lisolo ya ministère bisika toza lelo todemeraki na se ya makolo ya père esiko tovandaki tosaleli nzambe badifficulté ezalaki badifficulté wana eza ya liboso haine la haine epai ya bandeko oyo tozalaki na bango lokola basali ya nzambe na kati ya église na kati ya nzambe oui haine ezalaki ya makasi omoni tozosalela nzambe biso nyonso tozosalela nzambe ndenge moko te c'est tozosambela nzambe moko mais tozosalela nzambe ndenge moko te ndenge moko te eza na mutu ayebi appel oyo azwi epa nzambe ayebi pe mission oyo nzambe atindi aza na lolenge na ye ya koluka nzambe nzambe pe aza na lolenge ya koyanola to ya kosalela ye alors biso nyonso bakapasité pe eza ndenge moko te c'est-à-dire lolenge oyo biso tobandaki kosalela nzambe koluka nzambe esalaki ke nzambe pe amimonisa na nzela na biso makasi c'est-à-dire nzambe a utilisé biso puissamment alors bandeko mosusu lokola bazalaki na incapacité ya koluka nzambe ndenge oyo biso tobandaki koluka nzambe nde bakotisi jalousie l'homme de Dieu peke bakotisi jalousie na makambo nzambe basali na nzambe pe baene dans la foi baene dans la foi dans ce sens là c'est triste alors na kati ya ene wana nde ekrea biso baproblème et ça là même na père oyo abandaki koencadre biso ayina biso adéconsidéré biso tozala écarté alors so tolobi to expliquer badifficulté na détail c'est-à-dire eza na makambo oyo eza na kati oyo ere mosusu tokoka koloba yango te ya solo wana ozolobaki mokamba wande kokamba bino yo na camarade no ntango bokendaki na église atiaki bino libanda yebisa biso atiaki bino libanda mpona nini alobi ntango tosalela nzambe bacapacité eza différent nga ntango na ye par rapport ya capacité na nga nabandaki koassume quand même baresponsabilité ebele na église so nakotanga nazalaki président ya jeunesse nazalaki secrétaire ya église nazalaki prophétaire majeur ya église nazalaki secrétaire na département ya bapapa donc omemaki charge ya église oui nazalaki modérateur principal nazalaki prédicateur et en plus nazalaki président ya intercession c'est-à-dire nabandaki kosala mosala ya makasi et tant ebele ezalaki ya koluka nzambe et j'ai sacrifié ma vie ainsi que ma famille pour mosala ya nzambe etombwama parce que par rapport à ces fonctions tant on a travaillé et comment qui batu bazopesanga confiance ya ebele na bapapa na jeunesse na église na intercession c'est-à-dire ce qui kaye je suis la première personne même na ngambo pasteur yemoko pas ça la likambo il faut contacter ngai non parce que nazalaki excellent mais par rapport à la charge au nazalaki nango alors en et botaki siko na ngambo bandeko que lolenge ba charge au nazana nango église naza prêt ya kokabola église pona keni na bato mais yemo comme na bino à cause de likanisa bongo ndenge nini eza makambo ya nzambe mokambi aza mokambi mais epa ya kimokambi kibomoto pe ezalaka alors tango aza na kibonzambe c'est autre chose tango azokota na kibomoto ekomi pe makambo mosusu mais beaucoup plus eloko elingaki esunga ye soki alingaki kotika kibonzambe oyo tozosalela émission awa esala kati na ye mais lokola ye pe azwaki kibomoto atiaki liboso atali confiance oyo bato baopesa biso na lolenge oyo nzambe azosala nde ememaki mpe mwa kobanga na ngambo na ye alors alukaki siko moyen abanda kokata biso namu le plus grand problème omoni apesi suspension na kati ya suspension ole tozala suspendi mais église ezoya kosenga pardon il faut bolongola suspension ya moto wana po so opesi suspension seke biso na baproblème na biso toza na pasi alors
confiance telle mais lekaki makasi nde alukaki akasi biso. Alors lokola za moto finalité ya makambo nyonso toyaki kozala libanda. Bozana na biso partout, bozomona makambo elekaka na baeglise, bonzambe atoko dévoiler tout. Donc pasteur ayazo beta histoire, azolobaki mokambi na bango oyo bane okamba bango akomotia mo bakal parce que mono balaki na étoile bazo briller que un jour bango bâtir pe église na bango akomotia mo bakal. Mais na kibonzambe awa pasteur na suka kopesa bino conseil par rapport ya makambo oyo elekele. Pasteur oko continue. Tant ya kotia biso libanda netinga na bima libanda na propre volonté na ngai te. Eza na makambo oyo esalamaka ezosalama na kati ya beglise eza pasi pe eza mawa. Soki toza vraiment ba Kristo tozwa nzambe totia ye na esika o esengeli nde eosala nzambe azwa ba valeur na ye pe biso tokoka kolonga. Nga na bima libanda na kati ya babitumba o ekomelanga na vie chrétienne, c'est-à-dire esala ke na perdre mwana. Na perda mwana na kota hôpital soki na bosani te na sali 2 mois na Roi Baudouin. Tango na bimi na Roi Baudouin na zongi ndaku mokambi nanga ayebisanga makambo oyo akoki koloba te. Bon, makambo ya ayebisanga ezake ayebisanga directement te mais ayebisanga d'une manière indirecte. Abenga leki moko azaki pembeni nanga. Ayebisi ye ngai na ebisi bino boka bwana na mutu wana pona pesa bino poste a en église bino boboyi ko kabwana naye. Mais pona la kisabino ke ngane naza mokambi mutu wana boolanda mwana naye oyo abelaki akufa. Soki akufi te seke nga na mosala nzambe te. Na simbi nzete o na salive pona la kisabino nani o nga nazali. Mokambi aloba makambo wana mardi, un certain mardi na ngonga ya 18h et le mercredi na 8h mwana asalaki ve akufi. Etango mwana akufi tokundi ebembe le vendredi mokambi nanga bengi nga po ebisanga ke à partir ya sikoyo il faut obima otika église na ngai. Oh na tunie eza église na yo to ezali église ya Nzambe. Abisinga ti ovandaka awa otikala koyeba te ke o ezaka église na ngai. Ezaki na lolenge wana église na ye ya Nzambe te. Na lolenge wana nga na bimaka na église na ye po nakende na ngai libanda. Donc ezanzela obiso toleki. En temps na oloba makambo c'est que na kati makambo za ebele o na koki pe na ko expliquer a nyonso te. Mais na opesa témoignage oyo eza esengote eza réalité ya makambo oyo tozokutana na yango na nzela ya bonzambe soi-disant une église. Mais tant na kei na komi libanda po otune nga question ya ba difficulté. Oui. Ba difficulté esili kaka te. C'est-à-dire nazoyebisa mwana nzambe to mosala nzambe moko soki oza na eloko ya nzambe ya solo okutana na ba difficulté pe okutana toujours na bitumba. Tango toke libanda na libanda bien ke bisenga na bima na kendaki na vandi na ndaku parce que na uti kokufela mwana le mercredi na kundie le jeudi le vendredi ba bisinga na bima na église le dimanche ba publier suspension na ngai ba pesinga suspension mais motif ya suspension et banité après la suspension ba ekokoma ba lettre suspension soit disant que natambolaki malamu te na kati église. Une chose oyo na regretta na yango ti lelo lettre de suspension il faut pas pesa nga muto ba suspendre ba pesinga lettre de suspension te mais bazui lettre ana ba kaboli yango na ba église voisine de manière à ce que ceux qui na ke na ba église wana
bayamba ngai te bayamba ngai te mpo natambolaki mabe. Alors nazwaki temps ya kovanda na ndaku. Ntango navandi na ndaku nabandaki kokende église te mpo nazalaki suspendi. Nakokaki mpe kokende na église voisine te mpo balettre ekomelaki bango. Nakokaki mpe kokende église ya musika te mpo ekomondire naosala hypocrisie. Navandi na ndaku na pasi ya mwana na pasi ya makambo ekomelanga naotunaka Nzambe ozomema nga wapi. Alors ntango navandi na ndaku nazosambela nga na ndaku nakokisaki 1 mois na 2 semaines. Un jour nabosana yango te, c'était un certain samedi. Namoni ndeko mwasi moko aye koluka ngai. Ntango aye koluka ngai ayebisi ngai papa Nzambe atindi nga epa na yo. Oh là là. Ayebisi Nzambe atindi yo epa na nga likambo nini. Singa Nzambe atindi nga naza na bana na nga misatu baza maladi na hôpital. Nga nayaki na zamba ya badara kosambela po na bana wana. Me Nzambe alobi na sambela po na bana wana te naya kopesa yo message. Message nini yo kopesa nga? Abi Nzambe ayebisi nga nayebisa yo ozovanda na ndaku pe ozo regrete pamba alingi abanda musala elongo na yo. Donc ndenge nga nakomi lelo yo obanda prière ya intercession ozwa na semaine moko mbala mibale eza na makambo o Nzambe aosalela. Natuni ye ser Nzambe mutu atindi yo epa na nga nayebisi ye naza convaincu te na message wana. Okay. Eloko nini elakisi ke Nzambe atindi yo epa na nga. Ayebisi nga azala na masina te nga azalaka na mikonga nayebi yo pete. Mais na prière na nga Nzambe atangeli nga kombo na yo apesi nga kombo na nga Eric Lakwetu ya liboso apesi nga adresse na yo nde na ye koluka yo. Donc Nzambe ba détail nayebisi ye bana na yo baza maladi na hôpital na Nzambe soki yo mutu otindaki ser o epa na nga nalingi sikoyo opesa nga signe po oprouver réellement yo ndo tindaki. Nazwaki ser wana na simbiye na loboko nakende tina hôpital ponga nazalaki na se ya suspension o bapesaki nga, c'est-à-dire je vis sous la malédiction. Nzambe akotambola na nga te, Nzambe akosalela nga te. Voilà. Alors ce jour là nde natiaki Nzambe na épreuve po tokende nayeba soki Nzambe mutu atindaki nga nasambela po na bana wana. Tant tobimi tokei, il y a quelque chose que je n'ai jamais expliqué o na comprenango te tilelo. Tant to kende to komi juste na esika bana ya ser wana bazaki na hôpital malade. Tant to komi na porte du hôpital bana na kota na hôpital te na sambela pepo na bango te. Bana babendi ba epicranie na basingo bana ozongisa ngo mai ba pikoli yango. Oh. Babimi na kati ya hôpital ole bayamba mama na bango bayami mama na bango te baeko ya manga balobi papa yo lokolo ye awa tobiki. Oh. Minganga babengi bango bana baboyi. C'était vers 12h na moi makasi na fukama liboso ya hôpital wana na sambela pona pesa Nzambe merci et nazwa bana wana bazonga su hôpital te nde nazwa bango nazongisa bango ndako nde sikoyo naye ko banda œuvre ya ministère à partir ya message oyo ser wana pesa kinga Nde na tongo na yango tango tolali tolamuki mwana ngai ya liboso ya mobali na âge ya 5 ans tolamuki na tongo ebisinga papa Nzambe alobi na nga na yebisa yo eza tango oyo ya yo esengeli okota na musala Nzambe pe osalela Nzambe. Abi ngai o moni ngai mwana na yo oyo kobenga ngai na kombo benga nga te benga nga Moïse. Siko na otala mwana ya 5 ans makambo azoloba na vandi nye otala na lobi Nzambe eza kaka yo to nani oyo mwana osala ba aventure to nini. Abi papa Nzambe alobi na nga na yebiso na tuni yo oloti ndoto
to nini alobi na loti ndoto te me nzambe alobi na yebisa yo. Na mona ki mwana mukolo yango azwi bidon abandi kobeta mbunda. Abomoyi kande na obeta mbundo ndenge pe na obeta ngolobi. Eza ba message mibale oyo nga na fabrika yango te nde esalaki na kota na musala nzambe. Alléluia. Tangu na koti na musala nzambe nasali à peu près une année na kati ya intercession. Bien que ba message bandaki koya mais nalingaki nazala na précision ya ainsi dit l'Éternel pour na échouer te na mission o nzambe apesi ngai. Nde siko tangu une année kokaki toyaki kozwa église totia yango libanda. Tangu totie église libanda, église o na utaki o babengana ki biso. Oh, non. Bayoki ke totie église libanda, bayaki kobundisa biso na katikati ya nzela. Balandi biso babundisi biso na katikati ya nzela. Non seulement kobundisa biso, bafundi biso lisusu ti na parquet. Et tant to koma na parquet, bakanga biso nga na oloba na sala 8 jours na kati ya parquet. Ambo o na ebela mutu na makolote. Plainte na bango, soi-disant tobeta ki bana emike o bazala ki mineur bana ya pasteur, ya mibale to sali église, toza na mikanda te. C'est-à-dire tozo tambola na dénomination na bango. Ya misatu tangu nazalaki na bango na violaki ba serre. Alors tant to kei na justice to sa makambo yo ba preuve ezate. Ba preuve ezate, ba témoin bazalaki te. Donc eza moi ba difficulté oyo to kutani nango bien ke koki kozala ebele mais to meki ko résumer ba réalité oyo to kutana nango na kati ya musala nzambe to bitumbo to. Merci beaucoup bozali ebele ya kolanda émission na bino bonzambe o ngai serviteur de Dieu na présenter yango hérité lokoji. En tout cas to yana esengo mingi ya koyoka ba révélation oyo na makambo ya nzambe ndio ezaka lokwa mamba wenge. Donc mutu akobundisa mutu azosela nzambe beso bato babongwa na me mutu azali kobundisa en tout cas ezali passe mingi lelo to akina esengo ya présenter une émission oyo ensemble na prophète Eric oyo azali moto na nzambe tolandi parcours na ye pe mutu oyo azali koleka na ba parcours oyo ya pasi yebaki nzambe un jour akosimba yo okotelema. Prophète Eric conseil nous opesa bato oyo bazali pe lokola yo o ba leki na nzela na yo mais bazo continuer no tisiko basala nini na mokuse. Merci. Nazasi tozobeta lisolo ya musala na nzambe ya basali na nzambe na ba difficulté oyo tozokutana na yango. Ya liboso musala na nzambe eza musala ya mutu te. La Bible dit que nous rendons compte à Dieu. Na nyonso oto sala na biso basali na nzambe, na biso bana na nzambe, na biso batu na nzambe, na biso ba révérend. Toyeba ke mokolo moko tokotelema na esambiselo liboso ya nzambe po tozala juge. Alors eza na litomba te ya kosouffrir bato bazosala na se ya makolo na mosali na nzambe. Eza pe na litomba te ya kotambola na casquette ya hypocrisie na kati ya makambo ya nzambe. Bandeko nyonso o bozolanda nga bisika nyonso o bino bozali musala ya nzambe ebombi ba réalité ebele o nyonso tokoki koloba liboso ya batu te. Mais na kati ya musala na nzambe ba difficulté nyonso tokutana na yango na bitumba o tokutana nango nazopesa ka conseil mutu nyonso oyo abengama na nzambe to asalelaka nzambe na bosolo ya liboso oyeba ke Dieu ne faillit jamais. Et ya mibale Dieu ne recule jamais. Tangu oyo nzambe esi a télémission, pas n'importe quel combat o ezo telema lokolo za na nzambe, tambola na nzambe, nzambe akobundela yo, pe akolongisa yo.
biso ba oyo tozala ciblé batia mitambu po baboma basala soki nini mais Nzambe a défenda biso ti na dernière souple ti azo continuer toujours ko défendre biso pe a ko défendre biso kaka. Alors eza musala Nzambe bitumba et aussi la nangote parce que le diable vit bitumba na biso esi la mukolo Nzambe emoko akanga satana atinye na enfer. Ainsi longtemps que le diable vit, sache-le très bien que esprit mabe na mokili et aussi la te. Et tant que tu as Nzambe, to luka ba propre intérêt te. Et loko bomi église lelo parce que batu ba ota la mongo, batu ba ota la mituka, batu ba ota la bandako, batu ba ota la ba voyage. Nde ba komisango loko l'activité moko eza privé, loko la une commerce. Mais Dieu n'est pas là. Tope Nzambe bisika oyo esengeli ya kibonzambe. Bisope tobatela kibonzambe ekosala ketoko kakolonga. Vraiment conseil ya kopesa eza tosi manzambe tosalela Nzambe lolenge oyo abengela kibiso. Totosa nini o Nzambe azosenga epa na biso. Nyonso wana etikali eza nango ba futilité. Ba bezali vanité. Ah eza vanité ekoleka na yango ekoleka ato gagner ba nini ba o bazala nango bato minene même basali ya nguya ba gloire Moïse azala nango atika yango ba onction Eli azala nango atika yango banani Christ ekuti yemo Nzambe à un moment donné ebiseki ba ekoli azozonga pa tata même biso ata to régner lelo to sali nini tokoki ko sala ekotika la na yango bomo ya mutu eza lokola moko mutala la kapongi tant mutala la pongi abosa na kakutu kaza na compte bancaire abosa na kutu kaza na jeep ya cher abosa na nyonso eza lokola mutu alali pongi eza ntango oyo okufa pongi eza liwa oyo okufa obosa na ke église ya 10 000 personnes ezalaki yayo obosa na ke babengaki oyo kosala conférence na Canada c'est-à-dire eza nango na litomba te oyo eza motu ya pe koleka eza nde kibonzambe to batela kibonzambe po kibonzambe e okufa te ekopola te ekobeba te. Donc partout tozala même mukolo ya suka soki tokolonga pe toko nettoiement ezala toujours kibonzambe. Merci prophète Eric opesa adresse à l'église ba opesa kolanda ba ko profiter pe peut-être ko yoka belé pour na témoignage aussi kopesa. Merci biso église kombo ya église ezali église Arche d'Alliance de la Montagne. Église eza na commune ya Masina na avenue Lukila numéro 11 quartier 3 Matadi na commune ya Masina. Référence eza soki parto kouta okitina kingasani asuka oji moto olobi ememayo côté ya rail juste bakitisi yo na re cabine ya Mirador wana en face na yango église eza esika wana. Merci to komi déjà na suka bouti kolanda histoire et sali pasi mais ali histoire eza de bloc eleka prophète j'espère que olimbisa déjà bloc eleka. Bon makambo nyonso wana bien que tobeti histoire te po to saluer réputation ya mutu moko to tozaki na likanisi ya otanga mutu moko na mabe preuve anomoni totangi kombo ya mutu te totangi pe kombo ya église o to utate pona kobatela toujours réputation na basali ya Nzambe nyonso kolimbisa esi déjà nga na limbisa pe eleka preuve ane nazonga lisusu tina église wana epa ya papa na ngai po nasenga bolimbisi oya koki oya na sa makolo na nga te yaza papa so aye na sa makolo na nga seke komi malédiction na nga muna nga nde nazonga nasenga bolimbisi to solola na tozala bon terme vraiment nazalaka su na likambo te mais soki tobeti lisolo oyo to topesi témoignage oyo c'est juste pour réconforter bana na Nzambe bazala fortifier bayebake musala ya Nzambe eza musala ya bitumba musala ya Nzambe eza musala oyo te bato bakanisa so na koti lelo na ko musala Nzambe lobi na komi na jipe te musala Nzambe ya musala oso koti fe bake Satan azali akobundisa yo il faut le canavi ya ba épreuve il faut olinga pe ba épreuve yango nde osala CV na opolo binzambe akoka kotombola. Merci beaucoup Ndeko. Merci.